Donc chaque personnel a kokende kozwa mbongo ne na banque non na maboko ya DIRCAB ya Dieu chef de l'état ndenge bazo a ko-assigner que yende mutu a détourner ba mbongo ya bato. Comment mutu a ko détourner mbongo ya mutu tant que mbongo wana elekaka na maboko même ya yete ni na compte na personnel mais elekaka directement na banque ba mutu na mutu ayebi salaire oyo azwaka. Mais je mets quiconque au défi dossier oyo bakange ba interpeller M. Vital Kamerhe na niveau ya justice ezate pona makambo ya détournement ya ba salaire ya personnel ya présidence de la République. Basina motema moto to jalaki na ye atiki biso azonge pa tata ya mamolimo na ye molimo na ye kobosana te isala na ye asalaki na se ya mokili oyo. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe maman Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete ba tampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Esengo ponanga ya koyebete boza ebele libosa batando ikena bino oyo bosabona na nouvelle tendance. Merci na confiance pe fidélité boza nango na ba émission na biso nyonso oyo bolandaka awa na nouvelle tendance na tuni botondi ya koyebete boza vraiment ebele. Merci beaucoup à sponsor officiel ya Janisita Tsunkam pour tout mon amitié. Merci beaucoup à toi ya Janisita Joshongani motomoko bien moninga ya Dondombele parrain de prix Paris. Merci beaucoup à vous. Pourquoi pas et pas ya Matou idole depuis Suède na toni bebotondi pourquoi pas à Maître Lola de Bruxelles oyo azolanda biso Vie Bosco Kasobi ya mobali ya maman Nono depuis Londres. Merci beaucoup na bino maman Nono ya na Claudine Boto Lena Nanou grande famille ya Vie Bosco na Londres. Merci beaucoup ya ko ebete boza branché na ba émission na biso pour s'abonner na nouvelle tendance pourquoi pas et pas ya Martin Songolo Oazola d'Abisso des prix France. Merci beaucoup à toi papa Martin Songolo, papa na Christ et papa na François et pourquoi pas papa na Brian Yaya na Christivi Walande yanga famille na tondi bino botondi yakobete boza vraiment et belé au bosabona na nouvelle tendance. Une émission bisa mokwalelo toza kolobela mingi likambo etali détournement ya mbongo oyo salamaki kuna na cabinet ya chef de l'état to kolobela pe likambo ya virus oyo aussi Zubiso awa na République démocratique du Congo peto kolobela likambo ya vaccin oyo eza awa na kati ya mboka na biso yango to yambi pona bino moko ya ba membre ya kati ya UDPS oyo azawana aloba rappel tellement bien to yoka ye elongo na ye to komeka mpe kosolola na masa eza koleka epai wapi te mwana mboka Bote madame la journaliste. Est-ce qu'on peut nga ya goyambo lisusu yanga eleki ya yo parce que tala kaka journaliste munene lokola yo oya saka ba émission oyo yeba ko éclairer oyo lobaka vérité pe ezaka lisusu
très suivi na niveau mboka pe à l'international, surtout que ba combattant pe il y a IDPS ba ebelio déjà utayoka bazo ezaka très populaire et c'est une fierté pour moi de se présenter ici pe global sous natina ya mboka. Merci le coronavirus eza déjà na République démocratique du Congo ni no kokolo batant que moi na mboka parce que zupe déjà ba population hein. Coronavirus eza pandémie où ezo se présenter na monde entier. Eza pandémie oyo ezu kaka RDC mais tout le monde dans le monde entier ba système sanitaire ya monde entier et démontrer à combien nani batu bazana ba limite. Ndenge batu ba connaître ba limite na système sanitaire. Nous avons vu des hôpitaux même na niveau Europe débordés, Asie, États-Unis débordés. Tout le monde ndenge mort ils ont rapporté batu en masse. Et dans tout ça Bisopé, tous l'un des pays où tous a touché. Donc on essaie que la population va observer les mesures où le gouvernement congolais n'a pas personnel et santé va observer. Donc à chaque fois, il faut que ça lavage à main, na désinfectant. Donc au vu maboko na yo, au scol maboko, qu'on respecte distance plus ou moins 1 mètre. Na interlocuteur na yo le quoi biso mbalé o tozali koza po eza malade moko o ezo se transmettre même na ba goutte ya salive ou ekoki ko tomber na mpepe tant bozo solala mutu ozui yango. Donc inviter aussi des ko se retrouver na ba attroupement o eza il y a ba 20 il y a ba 5 personnes. Donc au-delà il y a ba 20 personnes déjà. Donc il faut déjà inviter cela pour na biso tozana na système médical au Europe nazi bazana ngote ceux qui est frappé biso loko les autres frappé na niveau ya kuna tokoye bandinga ko s'en sortir. Donc la meilleure manière est ça la prévention au baïpsi biso nyoso to observer. Je profite aussi de l'occasion pour rendre dans toutes les familles du monde entier na oyo awa na RDC oyo ba bungisi bandeko na bango pour na pandémie oyo ya COVID-19 coronavirus na profiter ko rendre bango hommage na yebisi bino bocha espoir na bino na Nzambe parce que vaccin mon côté et bimi pour na kubikisa maladie oyo tant tozo ka chloroquine ainsi d'autres médicaments au bazo sabiso za juste ba biloko moko bazo meka mais il y a rien de sûr mais c'est Jésus-Christ qui avait pris notre place à la croix. Faisons confiance à Jésus et puis pandémie o ekoleka et pe makamyo se kozonga à la normale. Merci tout ce que wana to umtaki komona likambo ya vaccin et tambola ba réseaux sociaux a que tozo vaccin te to moni pe ministre biso ya santé et na vaccin wana azo pousser batu bazwa azo lobela pe likambo vaccin le kokolo banini papa ya mona mboka papa ya vaccin o déjà ezo loba par rapport ya makambo ndenge na mona ba lobi na ba réseaux sociaux na ba médias ndenge Afrique mobimba kutu eza tolé général batu nyonso baza contre vaccin parce que vaccin o eza déjà eloko moko avant même kutu bima parce que vaccin za na phase expérimentale. Donc c'est-à-dire ceux qui ba sali vaccin ezalaka batu il faut batiango na autres batu pour na ba expérimenter yango. Donc eza na vaccin moko eza sûreté eza donc na phase expérimentale. To monaki na communication ya papa na biso virologue docteur Muyembe communication na e etapa qui vraiment à côté aza mutu oto sola nae naza sir ba ko balancer ba image ba ko mona ba image oyo biso tozaki na epe to se changeaki na moni mabeo na ko reprocher c'est par rapport ya communication ezaki coordonner il faut atikaka ba professionnel des médias ba bandinga ko coordonner. Les peuples congolais, il faut bien comprendre que biso ndeto ke ko senga to expérimenter vaccin na RDCT. Mais notre pays a été choisi parmi des pays où doit vaccin na phase expérimentale pour ba expérimenter. Mais pourquoi baba lika awa parce que biso to kufi lo kwa Italie ba kufite to kufi lo kwa États-Unis ba kufi mais pourquoi baba liba mekela nka ana kufi. Et ça loko là tangu nani Jésus-Christ ayaki kokita na pays ya Israël pour na bota makuna malgré akufela biso nyonso tokomi tuna te pourquoi Jésus-Christ akitaka kaka na Israël to awa na Congo te. Donc Dieu a ses choix, c'est comme aussi l'homme a ses choix. Parmi les choix wana ce n'est pas Dieu qui nous a choisi mais ce sont eux-mêmes qui a choisi bon il y a ko cibler ba pays. Parmi ba pays ba cibler biso mais elingi pe koloba te ceux qui va cibler biso il faut kaka to salango to koki ko refuser offre comme pe to kondima yango toza na ba autorité na pays na biso ceux qui ba lobi que non notre pays a bel et bien refusé que to sala parmi ba oyo ba ko yamba vaccin na to ba utiliser la phase expérimentale ba ko boya parce que vaccin wana boye ba peuple congolais mutu moko te ya banque sabino na ba panique ya pamba vaccin et la vaccination c'est quelque chose
qui est volontaire. On ne peut pas te mettre revolver na simamutu na yo, soit vaccin. Et ça, il est volontaire. Na volonté na yo, quel que soit le gouvernement, andima te, soit tu boy vaccin, on a kokota na nzoto na yo te. Alors tu longola kubanga. Batu oyo bangaja ki pays ke o bandimi vaccin bandimi te. Et ça, il est biso to ki kobangila, soki to boy yango, soki to ndimi. OK, merci beaucoup soki to boy yango, soki to ndimi biso vraiment toza contre et vaccin ko mekango jamais na nzoto na biso ba africain. Ba mekango sika bato ba kufeli na ebele, ba mekango na Italie, ba mekango na États-Unis, ba mekango na France, ba koki jamais ko mekango na nzoto na biso. Na lingi ko éclaircir eloko wana côté wana pe. Bon, namonaki kombo ya son excellence monsieur le ministre de santé et Etienne Longondo. Et ça qui c'était pe na dossier wana d'une manière oyo biso to sepel nango te. Son excellence ministre Longondo, c'est parmi des messieurs oyo bazaki déjà bien assis même avant que baya na pouvoir azaki na ba bien na epeto ebié aza monsieur moko na probité morale irréprochable et non corruptible parmi ba cadre ya IDPS oyo to ebi constance na bango. Yena makambo ya dossier ya kunimana kokondima vaccin to ba pesa peuple congolais aza kobaité o bakoya komeka ba vaccin na nzoto na. Je ne suis pas sûr que son excellence ministre Etienne Longondo aza na kati ya ba démarche wana pe asili koyeba ko accepter wana. Eza démarche oyo ba associé INRB pona INRB nde mutu bazo traiter baka wana. Donc to longola ko banga pe to longola ministre ya santé na biso na makambu ya bosoto ya ndenge wana. Mais balobi ministre de santé na biso aza déjà corrompu na kati ya makambo nyonso. Babi déjà baza déjà na kati ya ba makambo nyonso. Donc tout le monde oyo bazoloba sans kozala na ba preuve, bazoloba sans ko pesa ba biloko moko ezo babenga ngo ba preuve tangible. Et ça leur parole contre notre parole. Moi je connais ces messieurs, ministre Etienne Longondo depuis plusieurs dates, plusieurs années. C'est un monsieur qui est corruptible et aza constat azalaka déjà na ba bien avant la politique. Ceux qui coûtent nommé dans le ministère de la santé, c'est pour son intelligence, expertise na musala ndenga ebi ko sala bino moko bomoni ndenge ministère de la santé ba fait na makambo yebula ba traitant avec sérieux quand même te bazo déclarer. Vaut mieux que jeter mutu ba fleur sur makambo ezo monana que ko accuser na makambo oyo toza na ba preuve te. Donc pour te dire que batu nyonso bazawana bato nyonso basitaki na kati ya makambo nyonso baza na ba preuve nango te. Baza na ba preuve ata moko te. Ata mutu moko te aza na ba preuve, je mets quiconque au défi oyo aza na preuve oyo que ministre de santé son excellence Etienne Longondo ba corrompaki qu'il vient qu'il nous balance comme ça tout ça là na débat. Merci beaucoup tozoko bana yo toye na sujet ya détournement ya mbongo oyo salami kuna na présidence et pas wapi Vital Kamerhe aza na kati ya dossier ya détournement oyo et pas pe batangi a jouer na ye balobi ki baza na kati ya détournement oyo betele biso na lisolon bien non par rapport ya détournement par rapport ya affaire ya détournement ya ba salaire ya ba personnel ya présidence de la République. Et ça dossier moko oyo et ça vraiment ça na koyo kapezo sala mato et bien tezo discréditer même mboka ba détourna mais mukoloni ni mboko ekotonga maman tezo même ko mettre en salle gestion ya présidence ya République ezo baby ça vraiment image ya présidence de la République. Je voulais dire ceci par rapport à ces dossiers. Nous l'IDPS toya qui na pouvoir pour na toya ko cautionner détournement te. Toya qui na pouvoir pour na toya ko s'enrichir te. Mais toya qui na pouvoir pour na ko promener état de droit. Oh slogan na biso o tolubaka butu moi partout les peuples d'abord. Les peuples d'abord et ça état de gouvernance où le peuple a se retrouvé. Où on a nous gestion ya mboka to richesse et bandaka na base ezokende vers la sommet to gouverner na système ya pyramide renversée. Donc, pour Nabiso, ceux qui peuplent à bien, ne ba konzi baza bien. Ceux qui peuplent à Azola na pasi, Azolia na pasi, c'est-à-dire aux anatina kozala mokonzité. C'est même la vision que les chefs de l'État a ndé Azoye bako prôner. Parce que ça, oyo, enseignement oyo, l'effet Dr Etienne Tshisekedi, asilaki na kotangisa biso. Gouvernance oyo tozo gouverner et balana na makambu oyo tozo le peuple azolinga et tokoloba boye sur makambo ya détournement biso nyonso toyebi makambo ezoleka na présidence de la République na présidence de la République parlons-en système ya kala na époque ya
président honoraire Joseph Kabila batu babandaki kofutama na maboko, c'est-à-dire mbongo ebandaki koya ezokita na compte ya gestionnaire na bango ya kala o azaki comptable comptable ya présidence de la République ebandaki koya na compte na ye. À partir ya compte na ye nde sikoyo abandaki kobenga batu azofuta bango na système ya maboko na tango ya kala na 18 ans passé à pouvoir ya président honoraire Kabila ndenge makambo ebanda kosalema ndenge wana. Mais tango Fachi aye kozwa pouvoir système wana ya kala bayaki kolongola yango baye ko bankariser bango, c'est-à-dire bagent présidence de la République ba personnel bakomi kozwa mbongo na bango na banque. Mbongo wana ebandaki koya lisusu na maboko ya mutu te o comptable o soki nani titre nini, mbongo wana ebandaki koya lisusu na maboko ya batu te. Ekomaki système mutu okokende nde kosolola na banque kozwa mbongo na yo na maboko ya mutu te. Bakofuta na maboko ya mutu te, donc ok na banque mbongo se elekaki déjà na compte na yo ok obimisi mbongo elekaki ekoleka na maboko ya banque. Système ezo se passer ndenge nini po na toye bako éclairer lanterne ya bato bazolanda biso. Bazalaka na commission de 10 kuna na présidente 10 commission. Na 10 commission wana mutu na mutu ayaka na listing na ye ya bato na ye oyo un tel monsieur oye na listing ya bato, tel monsieur oye na listing na yo. Na listing wana ezalaka na commission oyo vérifiaka ba listing. Après avoir vérification ba listing wana pona batala authenticité nango, pona ba vérifier na listing wana ba personne wana baza ba fictif te baza batu oyo ba travaillaka. Listing wana ba ko vérifier ngo na commission de 10 wana ba pesaka. Après avoir travaillé à vérifier na listing et kozwa ba notation nango o ba ko tia ngo mokoloto. Après kozwa mokoloto ba to bengi na français signature et ko passer na ministère ya budget. Ministère ya budget nde ekozwa sikoyo mbongo wa nani listing wana etindi yango na ministère ya finance. Après ministère ya finance eyeba ko approuver yango nde bakozwa batindi yango na banque. Donc chaque personnel akokende kozwa mbongo ne na banque non na maboko ya DIRCAB ya Dieu chef de l'état ndenge bazo ko assigner que yende mutu a détourner mbongo wa batu. Comment mutu a ko détourner mbongo ya mutu tant que mbongo wana elekaka na maboko même ya yete ni na compte na ye personnel mais elekaka directement na banque ba mutu na mutu ayebi salaire oyo azwaka ayebi montant barème salarial na ye oyo azwaka na fiche de paye na ye akenda kozwa na banque non akendaka kozwa yango et pas professeur Eberan Kolongele wana eza manière ya kosalir ye. C'est pour ça nga nazoloba en ayant des preuves nazo spéculer te ndenge bato musu bazo spéculer na moment oyo tokoloba bozomona na bande ndenge bazo balancer bino image ya directeur oyo asokipaka na gestionnaire ya compte wana côté bakenda kobimisa mbongo côté ba liste de paie ezaka pona bafuta batu. Voilà communiqué na yango wana ndeso ezo se passer tant que tozoloba bo naza sur communiqué wana bozo balancer yango neza preuve muto o azana ba preuve aya kobimisa ba preuve na parce que bato nyoso bazo spéculer oyo bazo finga Monsieur Eberand, jour et nuit, basata na preuve mon côté. Monsieur Eberand, c'est un monsieur qui a un grand rôle à jouer au sein des chefs de l'État, autour à chef de l'État. Nous voyons ce qu'il fait par rapport à la mission nae au Azoko Kisa. Depuis Makambo Oye Bandi, depuis gestion il y a une année à pouvoir, il y a chef de l'État, nulle part toujours mon a cité même à un dossier moko. Mais na grande surprise générale na biso, bozo kende ko cité na dossier Oyo, azan attaché ni de loin ni de près. Assiégé à la commission de 10 na même égalité que bino nyos wana oyo bosin yakana comité wana. Donc rôle nae eza ko futa batute. Rôle nae eza ko zambongo na poste ko tiasi makobenga ba salarié ya présidence ba ko tia na république te. Juste rôle nae eza ko siéger en pona bo envoyer liste avec authenticité na niveau présidence pe ba futa batu pa na par voie bancaire. Eza te yende muta futa ka batu. Alors batu nyoso bazo cité comme on est na mal na kolinga bo salir gratuitement sans avoir des preuves tangibles, bo za la bonne foi, bo sa vérité et la vérité que nous sommes en train de dire, c'est ça
oyo communiqué oyo ezoleka oyo bozomona ngo kuna liboso to mona communiqué yango ezoleka gestionnaire à banque akomaki yango wana eza koleka mais sikoyo nani vraiment azwi mbongo yango parce que monsieur Vital Kamerhe ye wana za déjà justice ake kosamba soko landi déjà yo déjà ki azoloba ke no aza innocent boye na boye selon déjà oyo tozomona ba réseaux sociaux mais sikoyo nani akendaki kobimisa mbongo yango monsieur Vital Kamerhe bakangeli vraiment nini na dossier ya bakangeli te mais ba justice ebengi et pourquoi na dossier kaka oyo to na dossier mususu na dossier ya président Vital Kamerhe aza dirka ba chef de l'État et ça dossier moko oyo ngai nazolinga kutu kolobela yango te parce que ça me fait mal de parler de ce dossier vu que et ça depuis gestion oyo ya mokonzi ya mboka eleki c'est seulement Vital Kamerhe qui est en train d'être cité. Vraiment. Mais moi je confirme et je mets quiconque au défi dossier oyo ba interpeller monsieur Vital Kamerhe na niveau ya justice et ça te pona makambo ya détournement ya ba salaire ya personnel ya présidence de la République. Dossier oyo ake ko se présenter nango lelo mercredi et ça dossier ya makambo ya projet ya chef de ya 100 jours ya chef de l'État. Ya chef de l'État yango dossier oyo ba bengi comme renseignant akende ko ya ba attendre ye. Donc ezé loko moko te même oto mona batu ba banda ko se paniquer. Toya ki pona toyeba ko respecter état de droit. État de droit c'est-à-dire mutu moko te azali na likolo ya justice nous tous toza na se ya mibeko. Donc ce qui ba bengi mutu ba ko attendre juste pourquoi est-ce que tozomona ba panique oyo nyonso. Nous devons rester sereins totika justice asala musala nango biso toza wana te pona to juger to kondana ka batu justice azosala musala nango bakangie pona ba détournement oyo tozo sila na koloba ya makambo ya 100 jours te mais bakangie pona ba détournement kutu plutôt ya makambo ya détournement ya ba salaire te ou prétendu détournement parce que na oti ko démontrer bino détournement exact mais baké na justice pour na ba ko attendre na makambo dossier en 100 jours. Merci beaucoup. Tozoko banayo parce que tomo kende vraiment pour tokoma na suka ya émission na biso. Mais miko suko leka tomona ki IDPS la muka ki makasi na dossier ya Jean-Marc Kabund oyo ete IDPS lingi li soute lokola président ya IDPS yena na mwana mboka Augustin Kabuya. Dossier on est déjà ba ya bandimi ou comment? Merci beaucoup pour na motuna oyo eza motuna moko malamu mpe na sepeli makasi na motuna oyo dossier ya IDPS eza parti moko oyo eza soudé peza parti moko oyo mutu moko te akomeka ko diviser yango parce que bazwela ka biso na époque même ba professeur ya makasi oyo batanga na université ya Poto pour na baye ba ko diviser IDPS ti lelo mutu moko te amekaka ko diviser IDPS na ba désordre oyo ko bima soit disant ba désordre oyo ti ko bima que ba combattant baza contact na gestion basilika ya monsieur Jean-Marc Kabund balingi eta za sous le quoi président combattant moko te ya IDPS akoki ko silkela président a IDPS monsieur Jean-Marc Kabund parce que biso nyonso toyebi rôle nini oyo papa Tshisekedi atikelaka Jean-Marc Kabund aza mutu oyo papa nde mutu atikela biso ye aza mutu oyo papa atikela biso ye lokola héritage biso nyonso toyebi rôle oyo ajouaka après liwa ya papa Etienne Tshisekedi bayaka na bambongo pona baya ko corrompre ke parti ekufa te ka parti balingaki bateka IDPS soki président Jean-Marc Kabund te mbele IDPS lingaki kotekama na système nani asengaka ke base na elongo na président Jean-Marc Kabund nde basengaka ke Fachi a retiré signature ne na ba accord ya Genève o esali ke lelo mokonzi ya mboka IDPS ezwa pouvoir pendant ce temps là batu mususu bazaki na ba manipulation batu mususu bazalaki kokende ko yeba ndenge nini ya ko partiser pour na bateka IDPS mais ye atikalaka elongo na ba combattant pour na toyeba ko maintenir IDPS na niveau oyo eza lelo soki lelo oyo batu bakomi kolobake ba instrumentaliser batu ke batu baza pour président Jean-Marc Kabund ce sont des mensonges combattant moko te oyo abengami combattant ya IDPS o aza respectable oyo ayebi IDPS bien akoki kozala nani contre Jean-Marc Kabund parce que ye nde mutu panda oyo ke to déploraki biso na ville de Kinshasa to zwaki ata sénateur moko te bomonaki nani Ozé Badi Bangana
Peter Kaza di bazo sala baje ya ping pong yonde mutu ozaki mbongo yende mutu asaki boyende mutu dossier na corruption ba korempaki ba député provincial à IDPS ti lelo et aboutissa te toyebi nani mutu asaki en tête ya commission wana nani mutu a détournaka mbongo oyo ya bakarte ya bamembre ya IDPS oyo ekomaki ti na niveau bakende kofunda icône na biso eyebani clair mutu asalaki bamakambo wana ya détournement. C'est la personne qui était citée sans que tu aies ngana salaka conflictualité, c'était M. Jacquemin Chaban qui est cité dans le dossier wana ata mutu moko te na IDPS ni force du progrès ni ba structure nyonso IDPS baza contre Jean-Marc Kabundi. Au contraire bango nyonso nde bazo soutenir ye balingi parti ezala arranger ba combattant bazwa misala de balingi manipulation na sein ya IDPS te pour tozomona à chaque fois au président de la République azolinga ko nommer tozomona agitation ana tangu bakoya ko nommer bango bakozwa bana na ba famille na bango nde bakotia bango c'est un cabinet na bango tomoni président Jean-Marc Kabundi tangu toke na cabinet na Assemblée nationale. Nous avons vu que cette cabinet là est composé à 100% na ba combattant oto ebani ba kombo ba combattant oto banda ko mona na IDPS nde baza na cabinet na bango baza na ba affaire privée basalaka notamment na IMCA nani aza na bureau na na IMCA nani Jacquemin Chabani ata combattant moko aza engagé kuna na IMCA na cabinet ya avocat tout monde akata mutu moko te. Comment est-ce que yo za na cabinet ou engagé même ata combattant moko te ozo prétendre ya kopesa mutu oyo na cabinet neza 100% et ba combattant IDPS opesa par exemple. Là je dis non, ça c'est la manipulation. To bunda 38 ans de ya combat ya lutte pour na que combat na biso ezala centré autour des individus, ezala centré on doit état des droits et ça état où ils ont respecté ba valeurs républicaines. Donc nous avons lutté pour que le peuple congolais puisse bien manger, puisse bien se vêtir, pour que le peuple congolais ebima na état ya précarité ou ya pauvreté bazanango. To bundite parce que tozana posa Jacquemin Chabani comme ministre, Paul Chilumba comme ministre, pona tozana posa oyo ba nommé hôtel, to bundi pona biso nyonso toyeba kotombola mboka ekende liboso. Comment est-ce que dans ce moment au pays zo traverser na moment ou difficulté boya kocha ba appétit glouton boza na mona na minute oyo azaki sima ya désordre wana salamaki yende azaki ba combattre po ba meka pe ko ça désordre contre monsieur azaki kutu sima ya désordre wana te parce que combattant mutu moko te a manipulé ka combattant ye akoki ko manipuler combattant au nom de quoi bato babimaki pona ba faire attendre voix na bango petang babimaki pona ba faire attendre voix na bango président AI IDPS l'honorable le premier vice-président Jean-Marc Kabundi ayoka ki ba revendication na bango pe ako répondre bango parce que ye ayoka ka base na ye azati le loi na munyere na ezate batlo o ba déposer munyere na bango quelque part président de la République na président Jean-Marc Kabundi ba autorité nyonso actuelle ya IDPS hiérarchie ba yoka ka base na bango pe babimaki pona ba revendiquer base na bango ba revendication na bango président Jean-Marc Kabundi ayoki bango pe ako répondre na ba revendication na bango batika ko sala eloko na bakoma récupération politique bango basana na capacité à mobiliser même 100 personnes te na balabala toyebi yango parce que base ya IDPS bazaka na confiance na bangote via ba makambo basala batikala jamais kosenga pardon après avoir ba corrompre ba députés provinciaux pour na ba élire ba sénateur mususu nani oyo bayaki kosenga pardon mutu moko ta senga ki pardon na tête na bango nani mutu asala ko ba kizaka c'était Peter Kazadi. Jusqu'aujourd'hui vous pensez que biso to bossa na blessure énorme wana ça na kati na motema na biso to bossa na blessure wana te ezate comme balobaka le silence est un ami qui ne trahit jamais. Notre silence nous pensons à tout cela. Si aujourd'hui beaucoup miko s'attaquer na président Jean-Marc Kabundi, vous pensez que nous allons oublier vos propres erreurs. To bossa na erreur na binote, pe vous allez les payer tant que bosengi pardon na base ya IDPS te mutu moko akotika la ko sala bino confiance te. Nous savons notre héritier politique oyo président et le fait président Dr Tshisekedi Wamulumba atike la bisoye c'est l'honorable Jean-Marc Kabundi azana soutien na biso base ya IDPS azana soutien na biso indéfectible pe tozaka kana simana pe par rapport ya makambo ya gratuité ya de l'enseignement tozomona na bandaki ko dénoncer ngo pe na komelaki vice-ministre enseignement son excellence Didier Boudimbu na komelaki pona ko alerter qu'il y a gonflement, il y a effectif,
il y a nombre ya personnel, il y a nakati ya ba listing oyo batindi pour na ba régulariser ba paye. Il y a beaucoup de fictifs, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas et il y a beaucoup de personnes oyo baza ba non enseignants baza ba membres ya ba parti politique surtout na intérieur ya pays oyo ba aligner bango ba pesi bango ba matricule pour na ba yeba ka kozwa ka ba salaire na sima ya gratuité de l'enseignement. Comment expliquer batie ba école oyo même existaka te na kati ya ba école oyo l'état kozwa en charge na bango. Ouais, mais bane batie ba école oyo ezalaka te. Batu oyo batie ba école oyo ezalaka te. Eza batu oyo batie bango à complicité na ba autorité à titel oyo baza na kati ya bazo gérer ministère en enseignement y compris des inspecteurs. Ba matricule et comment ça ba comment pesa na système ya monnayage. Donc tu donnes $100 préfet à s'arranger na bato ba kwa ko sala contrôle ba lignon na liste aux ano enseignants to vanda kananda ko saka ba makamuna e komi na suka sanza oke ko zwambongo na e avant kutu menani honorable Tony Mwaba aye ba ko porter plainte pour na ba makambo o pe na retrait parlementaire alobaki ba ko inviter Willy Bakonga pour na aye ba ko s'exprimer sur question o monsieur Willy Bakonga na makambo oyo. Comment gonflement ya nini ya effectif ya ministère enseignement au donc ba est triplé donc ça ba bazaki de nani na 2 millions ba komiti na 6 millions et comme na alire moko oyo l'état ko doit akoza na ba capacité te ya ko doit nani gratuité enseignement na charge et ko za ba un paiement et ko ya kokota parce que bato ba tchewana eza rempli na ba fitif ebele sur na ministère ya enseignement ba na niveau ya province ba liste oyo batindi eza yango te yango bomona kitango ba yaki ko kende ko zwa nani ba inspecteur ba kende ko auditer ba ko vérifier ba liste na notre plus grande surprise ministère ya enseignement a na niveau ya Gombe ba loko na bango to retrouvango na tongo eziki kaka yango moko. Eziki pona nini pona to bayeba ko retrouver ba affiche wana te pona bayeba ko tala ba affiche ba archive o eza kuna te bayeba ko vérifier authenticité nango te parce que dans cette histoire il y a à boire et à manger wana lisusu bazolinga ba kende ko simbisa mo chef de l'état touche na ba makambo oyo etali gratuité ya enseignement effectif o eza wana ce n'est pas l'effectif qui o eza na kati irréel o ezo exister na ministère enseignement. Comment expliquer mais nani bâtiment oyo eza na 6 portes ya classe pe eza juste kaka na 2 bâtiments pamba base na plus de 80 enseignants en école primaire. Est-ce que chef de l'état zolandela yango te chef de l'état ye azolanda makam na niveau likolo yango na lobaki son excellence Didier Boudimbu batiaki wana pona entre autres za liste chef de l'état. Dans ce genre de situation il faut pas rêver parce que bato ebele bazaki contre ba nommer auti kolia bambala na poto pourquoi ba nommer toyebi musala ozo sala eza musala ya makasi entre autres landela dossier wana toza na posa to mona clair sur ba listing oyo batindaki yango ba aligner bazwa paye parce que ba fonctionnaire ya ministère ebele baza payé te basali 3 ans non payé pour na boye ba ko privilégier gratuité enseignement donc ba ko tikala non payé à cause ba futa ba fictif oyo kuti ba travailler à côté pendant que ba vrai agent en fonction publique ti lelo baza non payé. Nous avons ça le roman était que biso to ko lo bete que tata mokonji a échoué et par rapport il y a gratuité il y a école il y a bana. Et ça non trop tard nous avons dénoncé cette mesure pour na que autorité ayeba kozwa déjà ba garde-fou pour na bayeba ko kende tout droit na mirte. C'est pour ça en tant que combattant na pour na dénoncer yango batu oyo bazo rêver batika ko rêver ba chalis na bango likolo wana yango chef de l'état nommé cellule anti-corruption pour na bayeba ko vérifier ba ka oyo tozo sila ko dénoncer bayeba que ba makambo oyo soki bateleli yango biete mesure wana ekoyeba na kozala échouer. Est-ce qu'on dit commission ane ko simba? Eko simba tant que bakocha batu oyo baza na probité morale batu oyo baza incorruptible comme président Jean-Marc Kabundu aza oyo toyebi comme incorruptible soki azalaka vice-président Assemblée nationale te azaki type ya robot profil ya batu oyo ifalaki basenga ba diriger ba piloter ba cellule ya bongo parce que soki cellule wana ba pesi yango na maboko ya n'importe qui tokokende tout droit na mir eza les seules cellules oyo ekoki koyeba ko relever ba makambo ya corruption oyo batwana porte ya prison ezala ouvert baye ba kokende na prison et pona ba genre ya ba
comportement oyo. Merci beaucoup Bandeko Balandi biso Bandeko Balandi biso. Merci beaucoup aussi na combattant monene mot de la fin na yo par rapport à émission ya mokolo ya lelo ezani. Mot de la fin nanga na pona mokolo ya lelo, je dirais aux combattants de l'IDPS, au peuple congolais et à l'ensemble de notre peuple à l'international, même ici à l'intérieur du pays, que notre pays traverse l'époque qui est l'époque parmi l'époque qui est la plus difficile à notre pays. Ne cédons pas à la manipulation. Aidez les chefs de l'État à réussir le mandat. Nous sommes de la génération Oyo, l'effet président Etienne Tshisekedi ya Mulumba Alubaka, nous devons nous prendre en charge. Nous sommes de la génération Oyo, Balubaka na Bango. Notre propre histoire va être écrite au Congo par les Congolais. L'histoire de la République démocratique du Congo ne sera pas écrite à Washington, à Paris ou ailleurs, mais notre histoire serait écrite par les fils du Congo. Bisonde Bana Oyo, révérend pasteur Ekofa Lubaki, oyo bakanisa ki bateka mboka na biso, même 1 cm mboka na biso toza bana oyo tokoyaka pona to récupérer, tokoyaka pona to relever pe topesa Congo place na bango on sait na concert des nations à monde. Nous sommes cette génération là qui est venue pour changer l'image de la gouvernance de la République démocratique du Congo. Pour quelque chose afin que le pays nabiso est le pays oyo et que la digne au pays oyo et que ça que rêve ya congolais et que kisamaka un jour na République démocratique du Congo. Merci beaucoup moi namboka na tondo botondi et pa ya pozaki ya ngai mokolo lelo tokutana mikolo mizali koya. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bandeko Balandi ya Nouvelle Tendance. Merci ya koyebete bozaki ebele ya kolanda émission biso ya mokolo ya lelo oyo Jit Ndombasi nazaki na sengo ya ko présenter yango pona bino botika toujours branché na Nouvelle Tendance bo s'abonner ebele na chaîne biso parce que awande bozwaka ba information oyo to tatonaka te mais oyo to pesa kabino vrai et oyo eza koleka awa na mboka na biso to pe na mboka ba paila to ndimo tonja obete bozalaki wana nde to kutana bino na mikolo mizali koya. Restez branchés sur Nouvelle Tendance de tokokuta na bino mikolo mizali koya. Merci beaucoup l'équipe technique Mobimba we ezalaki na biso. Merci beaucoup à Couleur Basele, merci beaucoup à Jordan Pandou, merci beaucoup à Gédéon et pas wapi équipe technique ya Nouvelle Tendance. Mais tokutana bino mikolo mizali koya. Portez-vous bien et bye.